Premier ministre il y a Grande-Bretagne ou comme premier ministre pour le moment azana origine il y a Inde, c'est un Indien. Alors asali bokoko na liboso ya bureau nai na kolakisa bino vidéo wana et puis tokoloba yango mandambu et puis tokolobela dialogue, n'est-ce pas? Oyo peut-être tozomona Félix Tshisekedi asenga Joseph Kabila pardon pour na Makambeza Koya et puis na Martin Fayulu. Alors démarrons l'émission parce que Makambeza Bele sengeli tolobana bino awa bandeko nangai ba congolais. Rapidement ici boyebi ke mbula ebetaki makasi na kati ya ville province de Kinshasa. Alors mbula wana esalaki ba dégâts matériels ya kosakana te, ba infrastructure ebukani, bandako ba mbula ya kosakana te, donc ezalaki vraiment mbula moko ya somo. Alors je vais vous montrer n'est-ce pas la vidéo pour que binope bomona nini oyo et salami na Katia ville province ya Kinshasa. C'était vraiment terrible, catastrophique, mais boyebi ke mboka wana urbanisme tozana problème urbanisme banda ba belge batika yango. Alors banda ko bakisama population bakisama mais tilelo ba gouvernement na biso na ebité ba benga ngo ba géographe baya ba déterminer ba limite ba biloko donc et ça la maraté na mboka na biso. Alors bota la bino moko na ba image, qu'est-ce qui s'est passé tant après la pluie hein mbuleza ko beta comment Kinshasa ezalaki inondé. Ça c'est en pleine ville de Kinshasa, là où vous voyez les gens, bazako tambola ndengwana, na pleine mbula, ou ebetaki avant-hier. Voilà, ça va vidéo ezako tambola ebele, mais nous avons sélectionné quand même tala bato akomi ko sakana na bango na mbula, ma ya salité, mais bato ku bazo profiter pour babito nanger ta. Ah ngambuka na ngai RDC Mawatro bato bakomo nanger na ma ya salité biloko ezoko leka bato basubi bato misusu on ne sait même pas mais bato baza kosokola na bama wana en pleine capitale bandeko na ngai tala mbula ezoko leka tala ba salité za na kati ya ville province ya Kinshasa. Vous n'avez pas l'idée. Tala bino moko bandeko na ngai tala bino moko salité tala bato baza ko lekaka na salité wana maladie pe donc ba courant pe zali wana pe donc na ba courant wa Kinshasa wana za nango problématique ko boma même bango mawatro bandeko na ngai. Alors deuxième vidéo toujours ya mbula wana za ko beta na kati ebetaki na kati ya capitale ya Kinshasa. Regardez encore la vidéo. Mawatro Mawatro, je vous dis mes frères, en pleine capitale, pas d'humanisme na katamboka. Mawatro. Voilà. Ndenge omoni wana. Et puis na kozula bino dernier extrait ya vidéo. Bomo na bino moko pe lisusu. Mbula mususu kaka mbula ondenge salaki dégâts na kata capitale. Donc je pense que bozomona ba image à l'appui, c'est que la pluie a causé comme dégâts dans la ville province de Kinshasa. Donc je ne sais pas s'il y a eu combien de morts. Oh, peut ainsi dessiner à l'Axibino Yango déjà, vidéo on a. Alors, comme je dis, je ne sais pas s'il y a eu combien de morts dans Mbula Oyo et Betaki en pleine capitale.
na habité soki ba koufi combien ba dégâts matériels est-ce que ba sali déjà comment on dit ça est-ce que ba meki ko évaluer ne sais pas pona ba yeba mbula wana beti sali ba dégâts ni matériel o yango causé dégâts matériels pour que bah tala comment ils peuvent le plus vite que possible commencer des travaux. Bon pour ba to ba la kisi pe ba vidéo tango eleki ba tayi des pêches. Ba dit oh non bino bukaka nyonso tout Félix ezali catastrophique bête catastrophe moko naturelle o esalami mbula beti bongo Félix yemta beti simbula ezanzambe asali ke mbula beti esali ba dégâts ali ba komi ko comparer ba vidéo misusu ya France ya Belgique banini tout ça. Bon moi je ne me disconviens pas même les États-Unis awa ezana ba state ba état mususu mbula soke beti esala ka ba dégâts pe grave et ba évacuer la population même pour ko minimiser ba risque ya makasi et boma ba tebelete et puis de deux ba zoka ba précaution ya ba alerte pour na ko bisa ba tout météo ezako sala baza ko prévenir batu banini mbula ko beta boye mbula nande tozo ko mona ngwe ko zala makasi en tout cas population fois longwa boko mona neti ba mbula boye za ko beta eliko ko tambola likolo e ko longola batu banini tout ça na bandaku oyo bamoni ke bazali na danger bakoyi ko kufa banini baza ko longola bango na ba mai wana na ba mbula wana et puis de deux ba ville c'est vrai ba ville pèse la inondée. Mais le problème est que l'urbanisme, il y a poto, est tellement bien propre, dans le sens que bah carnivore na bango, bah sokola kayango à tout moment, bah maï na bango, bah timo la kayango, c'est-à-dire bah mesure la grandeur à maï à chaque fois, chaque instant, faut bah est-ce que ma belé est mati, likolo, est-ce que mujindo maï ezaka bien? Alors si on dit que mujindo maï wane comme ma belé ezako mata, bah zana bah système ya ba mituka o yaka ezako longola mabele na kata mai afin que et permettre que mbula tango ezako beta boy c'est vrai et koki ko déborder mais est limité ba dégâts c'est-à-dire on ne dit pas que catastrophe naturelle ko sala mateke mai et koki ko le kaboete nenge ezako leka et ça la ba dégâts non ça arrive partout dans le monde ça arrive mais le problème est comment vous minimisez le risque et comment il y a grave neteza ko sala manakata Kinshasa. Or si vous partez aujourd'hui dans la capitale congolaise, urbanisme est respecté té. Urbanisme est respecté té. Muta tonga randa kuna ndenge na ye, nenga lingi et tuna batutu bazala randa kuna par exemple les États-Unis. Même si il y a la liberté, mais il y a des choses na kati lupango na yo somba les États-Unis. Okoyi ko sala yango te par exemple ko timola libulu na lupango na yo. Okotimola libulu na lupango na yo te sans que ozwa avis à l'état. Et puis avis à l'état wana faut batinda ba expert, faut pesa bango penda comment on appelle ça? Babenga nini? Faut pesa bango plan et loko ni lingo sala wana et puis plan ngo libulu ngo lingo timola faut la combien de mètres il faut ba yeba et puis so ba moni faut ba routine d'expert aya kotala à étudier est-ce que c'est faisable ou ce n'est pas faisable. Oli nzete kutawa tuna mututu aza na États-Unis awa tuna bat bazaka na poto soki yo moko lokola nzete na yo sali linge koya yo moko kokata nzete wana ya batapa mike okokata yo moko mais so yo komi nzete munene oyo se bota e komo mulai munene yo ozana droite ya kokata nzete wana yo moko. Il faut senga sous l'état étudier après ça yo plan et puis compagnie de muto ko ya ko kata nzeto na pour batala ndenge ni ba ko katela ngo ba mesure. Vous voyez comment un pays s'organise. Mais na Congo banzete bakata ngo mutu ye moko la muki na tonga kati nzete na ye. Mutu le moko la muki na tonga komi ko timula libulu na lupango na ye. Ba carnivore ya balabala. Ba te ese boucha tala bino moko salité ndenge za ko tambola na mbula na ndenge za ko leka bomoni salité. Mais que fait le gouvernement provincial de Kinshasa? Rien du tout. 10 millions, plus de 12 millions d'habitants la province. Na lobate. Oh Joël wana za ko takengo bila na jekoko kuta ko sala accident wana kala mingi te nzambe kuta yoke liema wabiki. Na lobate.
bozui Jekoko, bozui Ngobila, botie na mutu ya ville province de Kinshasa. Mais quel est le résultat que vous attendez? Quel est le résultat vous attendez? Eh, maman nanga nzamba bikamo, nzamba lola. Mais Ngobila yeyo a sali 4 ans étant que gouverneur de la province de Kinshasa. Botu na ye nanu Ngobila, yo bando komi gouverneur awa. Yebisa biso, yo Ngobila, o créé combien d'emplois? Combien de bâtiments y a l'État comment on peut dire, au réhabilité, au bongisi, ou bien combien de bâtiments y a l'État Ngobila, au tongi, banda o komi gouverneur yao. Ya ville province de Kinshasa. Combien de marchés tongi? Ba mama kuto ba kombo la kana balabala wana, ba goudron, ba ko beta même 10 mois bazwa salaire te. Ba ko beta 6 mois bazwa salaire te. Mona ka na ville province à Kinshasa wana. Donc c'est catastrophique parce que na Congo wana donc y a rien de bon. Y a rien de bon. Olo, il olé suko bazwa bateau bazali compétent. Oh bakoki ko gérer ba situation ningwana pour na mboka ya avancer. Non, les Congolais sont encore dans le sentiment. Ngobila a ses fans au sein de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Je comprends pas comme il a ba fan na ye au sein de l'Assemblée nationale, l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Donc, bakoki jamais qu'on soit motion, ba longola Jekoko ou bien ba longola Ngobila gouverneur. Ba pire, ba master, ba sala clan, ba sala ba clique na bango. Donc, mboke ko kufa, mais le kola ba clan, ya ba clique na bango, bo kufa na bino so bo kufa. Est-ce que bango, la plupart, je dirais, la quasi-majorité des politiciens congolais, leurs femmes et leurs enfants ne vivent pas au Congo. Si moi, si y a politicien, n'abana y a politicien à Congo, baza ko vivre dans la carte à Congo, c'est-à-dire la bandit politique ici. La plupart d'entre eux, leurs enfants se retrouvent aux États-Unis, en Belgique, en France, dans les pays, tout en Europe, dans le Canada. Et ils ont des maisons ici. Donc, on a le Congo, alors ils vont investir dans la Libanda. Bolo bate, Ngobila na Jekoko bobambi na province à Congo. Ah! Botu na ena nubila na ye, osali 4 ans, Ngobila. Yo créé combien d'emplois? Ah! Bana o babo, botu, bon, siko mbule beti. Botu na Jekoko, na Ngobila, bape sabino, eloko na utuko lo bango kala mingi te. Bape sabino, soki basali, ba contrôler ba yeba, ba dégâts matériels o mbula wane cause, bape sabino ngo, na ville province nyos, ba yeba sabino ba dégâts mbula wane cause. Soki écouter combien pour na bazongi sango nyos tout nenge zaraki. Ba yeba sabino. Ah, on a poto, ça bien. Parce que carnivore, ils allaient, ils ont même maille. C'est vrai qu'on a débordé, mais ils ont un système, ils allaient. Et puis, ils ont mis la boété. Ceux qui ont mis les bêtes, les lots. Quand ils ont mis les autres, kata. Bah, mis tout que les autres, ils ont mis la maille. Pour na ekaousa, goudron. Et si, et l'eau, et ce qu'on a battu. Na minute. 2 jours, 3 jours, bon, la ville est comme il pépele. Banzete, quoi, qui n'a pas tout, bazo, ko kata. Bazo, ko lokotango, bang, ils ont kende. C'est pas comme chez vous là-bas. Mundela sala même moule les autres bêta mais mundela zo travailler na moule les autres bêta bazana ba service les autres travailler pour na kolongola ka banzete kolongola ba nini di ofana kimia di je kokona Ngobila bobambi bango na province vous attendez les résultats ah balo bate obino na poto boleki si vous croyez que vous êtes de qui c'est pas qu'on est de qui nous voulons que le Congo change le Congo avance mais le Congo ne peut pas avancer tant qu'il y a encore des sentiments où il vandi na mitou na biso na mitema na biso. Des clics, des clans. Au lieu qu'on avance le pays, tous autres Ngobila za piringa so na meki ko sala boye ko simbate. Mais mawa trop. Soki tozaka na molimo wana e ko simbaka te Congo ko avancer te. Ah bolo bate. Mawa peuple congolais. Alors maintenant, deuxième point, où ezali makasi awa, bande konanga esengeli tolobela rapidement ici, ezali ndeko Eliezer, ye alobi yepe aye na iloko na ye alobi ono, basoso epola, balingi banda kotekela ngo ba congolais, balingi banda kotekela ba congolais basoso epola, epa ya banani,
soki nzela pe uche yebanite il paraît ba bengi sakiye ba ebisiye que au nom de colézer tala baningi ba tekela biso ba soso epola. Alors il y a l'équipe d'Assemblée nationale ayo ko sala motion pour na kolobela yango ba soso epola balingi ba tekela bango. Mais oleka na kati ya Kinshasa bazo tinda ngo soki na province ya Chopo. Avant de suspendre la séance, 3 collègues ont demandé. Ce qui n'a télémi pour la motion d'information Oyo, et Zapambate, je tenais à tout prix Yakolo Belayan. Parce que la vie de nos peuples en dépend. En ce moment où je parle, il y a quelque chose qui se passe. Napor Moko Awa Babengi en Triac. Bazali ko chargé au moins 6335 cartons. Il y a produits avariés. Et ces 6335 cartons, honorable président, Eza Bassardine au Babengi Ani. Et à destination Yakisangani Boyoma. Honorable président, Tokomi loko la passoire dans ces pays. Et c'est un service de l'État qui nous donne cette information, mais incapable d'arrêter ça. Et cette cargaison, Oyo, Ezo Kende Pona Koboma, population Nabiso, Ezali Kosalema au vie et au sud de tout le monde, et le service compétent ne parvient pas à suspendre. Le service qui nous a contacté, président, Nazalaki Awa, Nabimi, Nakomi Kuna Balobi, honorable, ceux qui sali quelque chose, c'est 6335 cartons et Kokende Kuna. Et comme le système, ceux qui va biloko expiré, honorable président, va changer les carton avec la complicité de quelques services étatiques, à part ceux qui font l'exception. C'est ainsi, honorable président, je n'ai cessé de crier tout le jour. Nandenge tozomona, les lois qui ont tali tout au long des fleuves, de notre fleuve, bazui bespace wana, bapesi bapaya, qui font entrer biloko sans que service à l'État pas contrôler Tamouké. C'est un danger, honorable président. Nous avons vu, na Kinshasa, Babouki Sokopao, Babouki qui pompage, et Zamalamu yake batongi place à Mabé. Mais ba oyo bazo tiabiso en insécurité, misala ya l'État bazali sous capable était ya ko contrôler. Honorable président, awa ngai na lobi pona kosokola maboko, c'est à notre chambre bazwa ba disposition. Boyoki Congo, Congo ka boye, Congo wana bozo mona ka boye. Batu bazo mboko sérieux. Moko a commis PDG ou bien commis patron ou bien commis chef, a eu petit frère nae, petit frère qui est na port. Alors petit frère nae kuna azo yibalar, mais a couvert par un général. Aza couvert par un tel, aza couvert par un tel. Ils sont tellement couverts à tel point que atabo lobi nini, atabo sali nini, et loko moko eko simba, to eko leka pona bango ezate. Je vous dis ezate. La réalité au Congo. Bacheli bango ba soso e poula, na ba sardine e poula. Baningi batinda on kota Kisangani pour la population ali akufa nae. Et où tu as et où tu n'as pas payé étranger. Plus de 6000 et quelques cartons. Oye kende Kisangani. Que fait le gouvernement? Mais il y a complicité. Au moment où le ministre intel azawana, yene mtazo ko tika wa petit tika wele kadi. Ils ont ba sardine ba okufa pété. Ah Congo. Na ba mboka sérieux. Quand l'hôpital soulevé point boy. Mais ba bateau tout ba cheki na ba place wana pour na ba travailler ba longwe misala. Même le ministre o azali en charge biloko wana ba kolongola ye. Ba kolongola ye. Mais na kata RDC OK, ba congolais pena baza lokola pena peuple moko vraiment totalement abandonné. Allez, triste sort. Ezamawa, bandeko nanga ezamawa. Alors, tokota na ba point zala ki essentiel wana lenga ki na laksabino 2 points na pour que bino moko pebo zo connaissance na yango
boyeba nini eza koleka na kati ya République à démocratiser du Congo. Tobandaki na bino